kasi tango nasanganaka na eti nakomona babiloko wana soki na se soigner na bina ke nanga libanda namonaka nanga makambo wana te ulingo olobela mosa nazala mama solani na lembi se ta botaka te apesa nga infection ba microbe na lembi papa ko mwana ayaka na volonté nzambe nzambe ni mutapesa batu bana tango talange ko kite mwana uzwa ko bota ezate raison na ngai mwasi oyo soki to saine rapport nazwa ba infection ba makwanze ko bimanga ba bibon mususu te nga nazalaka na ye so na koti na nzoto na senti nyoka to swanga yi siko ba infection ba bibo zo bimanga siko na koloba nini papa bino yo moko te me na famille na bino ozako nombre de 6 ezabo na pembeni ebale ozo se souvenir non c'est souvenir et mukolo ya cérémonie wana je suis en train de voir dans mon esprit na mona ozana mai me na katikati ya mai na moni nyoka azobima na ebale ezabo. Est-ce que tu te souviens? Non, c'est souvenir. C'est le jour où l'esprit du serpent est kota na katino. C'est-à-dire babali sabino na famille na bino na banyoka. C'est pourquoi je suis en train de voir dans mon esprit. Yo na mobile le bosali combien des années? Ça y 7 ans. Mais le mobile a kufa kaloza makina makasi. Je suis en train de voir dans mon esprit na moment nazo mobile a liboso alinga yo bosala ne 6 mois te akufa. Eza bongo papa. Et nyoka wana ndabo maka mobile wana. Et au moment où je suis en train de parler, dans 4 nayo, osana ba semence à nyoka wana. Fire! Au nom de Jésus, libère son corps. Je libère le feu dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. Na libère fire. Na libère fire. Fire! Molimo nyoso nyoka. Ebima. Au nom de Jésus. Nyoka. Ebima la vagin. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Nyoka ya bondoki. Il faut bien nango bien. Zamba makoki nyos. Venez nyos wa nyoka. Oye tikala na zoto ya papa oyo. Fire libère zoto na. Au nom de Jésus. Protégez caméra. Venez nyos wa serpent. Oye tikala na zoto na. Fire. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Na longoli venez wana. Au nom puissant de Jésus, na longoli yango, na déclaré kimia. Ala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre bazosonga classe. Ndenge yo osepumona rapona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents na ba kufa mais nzambe a décidé que ba parents na ba kufa et puis asipo asimba mitema ya ba soutenir bana wana bato neza bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité awa na Chebiso télévision. Merci na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors, il y a émission Oyo. Yo avez un problème na yo, n'hésitez pas de nous appeler pour être Oleka à travers cette émission, une émission qui aide des gens, il y a qu'à résoudre vos problèmes, il y a qu'à sangisa, peut que bon de la batte Oyo bazama makambo. Mesdames, messieurs, ils ont plaisir à présenter bino cette émission Oyo. Na ebi ki boza ebele bota la biso na banda kuna bino. Matoni mingi na ba oyo pe balinga biso te mbote na bino sika bozwami. Bato mitama oui, bato mitama be mbote na bino. Voilà. Bato balinga muta progresser te. Mesdames, messieurs, na vie pour que ne musika tika mutama be. Tika jalousie, tika keto. Nzamba opambola yo. Yango moni biso to ke na kali boso. Bino bozara botika leka wana shika wana koti bikota kota oui. Merci mingi na maman Fondation Maman Denise Nyakeru. Mbote
na fondation. Mesdames, messieurs, nana invité nanga moko lelo. Bonjour papa. Bonjour. Boni. Malam. Tomoni yo wa na Chebiso télévision. Problème ni ko déranger yo. Bon papa chic na ba problème les autres ngisanga na landa ki une émission. Nga zakana mwasi nanga to fa pendant 7 ans. Mwasi nanga to fa ndaka na so to sali ba rapport na mwasi wana na santaka ba bibo bimanga ba mikusa na nzoto. Ah. Na okene zo ba soin boye na zongi normal. Mais so na ke libanda na santa yolo kwa ngote. To fa ina etamulai. Na kena même ko tsa zemi na libanda pona ba condition mwasi na fa ina etamulai abota raté et le côté ba fa imba koma ko déranger nga yango yo mwaso tsana ndaku bana no koma ba sani obebi loko bolia kandeni. Yango na se décida ki ngana mwaso photo kabana kaka. Mais émission na biso to kabola raté to panza raté. Mais on peut-être siko tango bozakana mwasi na yo boko sali combien de mboula ensemble. To fa ina etamulai to fa ina 7 ans. 7 ans. Oui. Ozana mwasi wana. Siko na kovanda 7 ans wana makamone mona to yé après mikolomike o boza ensemble. Te banda kala to zakana ka ndengwana na comprendre ka yete na compassion na coach na sali rapport na ye fona sentir perfection fo zwangai. Na nzoto na so mibali na mona ba bibon ti na nzoto ba makwanze ko bimangai na ko se traiter mais so na keli banda na basi mususu na mona makamwante yango aussi trop c'est trop na lembi. Faut me to séparer ngana ye. Bon, biso to kabola ka batu te me kasi tango iloko ni seli ko remarquer que tango tana ye nde makamwane ko bimona nzoto. Kasi tango na sangana kana eti na ko mona ba biloko wana. Soki na se soigner na bina ke na nga libanda na mona nga makambo wana te. De yango na ye ko mona donc aza mwasa vi na nga te po azo porter nga rien. Tango la to fa na ye ni mwana eloko moko te do na bimisaka ba mbongo na kipaka ye na bokola ka ye mais ko bénéfice na ngeza nini. Famille na nga pe komi ko déclarer tango la ye na fani na ye. Y a rien. De na mon photo se séparer. Bon, papa nangai. Boko tela ngai na no maman so azali. Boko tela nga maman s'il vous plaît. Boko tela nga maman s'il vous plaît comme ça tout traiter dossier mbala bako. S'il vous plaît boko tela nga maman. Cette émission un couple une histoire et que sunga couple maman zo isika vanda. Problème ezate maman, problème ezate. Zo micro na yo, zo micro. Zoa micro maman. Zoa no micro. Mbote na yambio. Mbote papa. Na moni yo na lombango awa. Na bana ekutu kolamba na kati ku kolamba tiki nzungu na moto. D'accord. Dans la moni appelle na. Moni mobali na yo te? Nazo moni na comprendre te awa yo ko lukani. OK. Aye ko sala ninya na mona ba télévision ba caméra, ba to azo filmer et ça problème nini. OK. Yango na nini na yeba. D'accord. Komi tungisa te na moni ba de chada retourna depuis na réception. Ozolingo yeba qu'est-ce qui se passe? Papa, moi si na yo yeyo. Nana bezo so na ye. So na moi si na yo eloko nini oyo. Olingo o lobena moi. Nazala mama solani na lembi c'est abota raté. Après ça nga be force ba microbe na lembi papa. Pour eloko pena yo remema oya na ngone émission. Pesi batu baza. Na vani na mobile na ngaza mobile na ngai. Famille ba yebi. Aza mobile abalinga banda 7 ans. Ko mwana ayaka na volonté nzambe. Nzambe ni mutapesa batu bana. Talange ko kite moyena uzo ko bota ezate. Soki nzamba permettre na ko bota. Bongo eloko ya moni ya ko mema na émission ya ngoyo. Eloleka tous les deux familles na regretter na comportement esa na ngana nzoto maliti na omona na émission. Maman s'il vous plaît, zoa kimia. Papa. Eloko nini raison za nini oyo lingo oboyela mwasi na yo. Papa ba raison na ngai mwasi oyo soki to saine rapport nazwa ba infection ba makwanze ko bimanga ba bibon. Ça fait longtemps to fandi na ye nazwa kana ngape mwana te. Donc na libanda nazala kimia me na ye donc na moni soto ka bwana kaka. Ba famille ngape bazo déranger nga mingi mwasi ali nga mbongo mwana te donc sala nini. Aye bien on ngazana nazo kosile makam. Maman nangai. Nini bokenda na papa en hôpital parce que papa lobi que tango azana yo na ensemble ba bibo makaye na njela miba na nzota mobale. Okenda okenda ko se traiter te malade yango za. Donc okenda hôpital combien de fois? Tozwa ka soin biso mbale. Songa na zui soin ya zui soin. Pour l'hôpital so ke gozo se ba commandant moi na mobile. Parce que y infection za kaka pa na ngezate. Ponga na bi mo neza volonté nzambe. So ki te nzambe koki ni nzamba ko pesa nga onga na zoluka. Siko ya koza la pression ba infection par rapport ya nini? Donc na mamu ya mwana te mamu na infection. Oyo lobi chaque fois so azana yo il faut biloko bimaye na nzela ya mibali. Et est-ce que yo trichera papa libanda? Na libanda na mobilité. À part mobile na za na ndako. Na yebi ke non zela te nzambe. Atika koloba o azoloba ke infection.
soki eza likambo ebongata mema na te famille na mwasi na ya koya na télévision te papa oyo eza kobebisa réputation na nga mpo anini mobala malamu avandisaka mwasi na ndako aexplike mwasi oyo ezoleka akomema nga na chaîne ya télévision te mpo na nini oyo eza kosali réputation mwasi oza na ye na ndako soki oza na confiance ya moto ozalaka ne na ndako te ata yo moko te mama azwa kimia s'il vous plaît mais docteur baloba nini ntango bakenda retraité mino infection yango eutaka osala kantine mabe toilette eza malamu te mais kana bacondition vivaka na ndako eza ya malamu to mpe papa abongisa kote na ye na ndako tozaka biso mbali okay. petit za kantine moko biso mbali okay. vis-à-vis batoilette oyo tookota ntango barekomande kisi nga na mela ye mpe fa mela kisi siko nga na obima libanda te ye azobima libanda azozwa bainfection wapi tandis ke nga naza nango te ye aza nango azozwa yango wapi ça veut dire que papa nde akosaka yo c'est que ye moto azokosa nga mpo nga na infection te ye aza na infection azwa yango wapi c'est que ye nde azwaka yango libanda yaka nango na ndako mpo nga naza nango te ye azwaka yango wapi yo ozwa bainfection wapi po mama ye aza fidèle avant nga nabima libanda na fani neta molai na santaka ndenge wana yango wana nakoma kobima na nga libanda mpo eza raison olingo se débarrasser na mama ah mais oui pourquoi pas c'est ça mama po yango wana si nalembi trop c'est trop nalembi papa yango okomi kobima libanda oui yango nakomi kobima libanda mpo mwasi mbaso nasali ne rapport na santama babibon na nzoto na nga mibali ezobima ngai so olobi toyebi babimaka siko yango nde eloko nini susu oyo osalaki oboya mwasi na yo papa kasi mpo na fai na ye deja 7 ans mwana te eloko te sikoyo bénéfice na nga eza nini kofaa na mwasi nalisaka kaka yango wana mwasi ya microbe mebelebele boye nakovivre neti wapi mpo abomanga nakufa mama na nyonso papa alobi yo mimoni na mabe kote nini kote nini on se reprocher yo moko nana papa o nyonso ya lobi na kamwe kandinga memi yango na télévision po za mobile na vandi na etan ebele na zana mabe nanga soka ebeke na zana mabe nanga linga mema nga na chaîne na télévision te e bonga kitoka e uvana ta de famille to yeba eloko nini ezo simba te nalembi tika makambo na bakosa papangana nazoka bete na mona ba caméra telemi pour o interroger ngesala bien te nakufa na microbe papa problème jamais nalingi susu te nalingi te famille baloba yo kaka bango to sona te émission yo un couple une histoire et panzaka te oui na yo kiyo papa na ngai na otuna yo il faut c'est l'autre la ngai nalingi au faire comprendre moi si na yo ke amabe parce que jusqu'à présent au lobika que non autre que ba infection boy qu'est-ce qui prouve que et à moi si muta autre que long est-ce que yo za na misu libanda te na ribandeli su mutuna oyo nazalaka na mwasi misu libanda te na fandi na ye pendant 7 ans na 4 ans mobimba so na osala ne ba rapport na nzoto na so mibali ba bibon mukusa s'il vous plaît pardon na katono muke na lingo expliquer biso makama ndenge likaka ba analyse au sali ba étude au sali pour comprendre que makambo ekomelaka yo eza mwasi na yo nde ako komisa obongo to pe ako sala obongo mais quand ko expliquer biso calmement kasi papa tant on a kotaka na nzoto na ye na amuna lokola nyoka moko to swanga do sentir mal moko boye do analyse on a sala ezaka ka ye mutu mususu te nga nazalaka na ye so na koti na nzoto na yo sentir nyoka to swanga yi siko be infection ba bibo zo bimanga siko na koloba nini papa na koloba nini yango olingo kabwana ye nalingi to kabwana trop c'est trop mama nini yokoloba papa nana eloko aloba te tellement que meminga na émission aza kuta o travailler te alongola na musala soki na ke ko luka te mo eto vivre na ndaku ezate kaso luka na mbongo na personne commerce mbongo na vivre na ngai ai no futa courant no futa mais ngam na sala po te na koteka que place charge ya ko kozwa ngani mno me ma charge wana mais mobala za bolingo na ngate tsa meminga na plein na télévision boye nozoyoka elo mona kata motema na nga eloko nini na ba microbe eloko nini que ça là ba microbe non to solola tous les deux familles mais après ça na responsabilité moko na mema charge nga na ko mema na vite le quoi décider et un problème te na pena mona na ete so muni ke simbi to kabwani donc on est d'accord na décision bon si ko na rosala ni papa na nga ta yo moko na rosala ni na osala ni abike na obota te ponga na abike mona nzambe ne mutapesa siko na osala ni toka bwana nga nalingi nde ngwana souffrance eleki nalingi nde ngwana bon c'est comme si na ko gérer bino susu te maman papa bazwa mokano na kanda te ozali mobali na yo
bozonga na ndako bokende ko solo la likambo yo na ngai na zo bino ta mingi me na moi da ndenge bozo kendele izana on a litomba moko te soka za ki mobile malamu alinga me manga na chaîne ya télévision te elo nya mabe omona ki pai na ye oyo o sepelaka na ngoi te aza soka meli masanga c'est que mongo nyoso yazo kekenda aka na masanga na zo zwa charge na age na ngana ko zwa charge na boko la ina banda ko futa ndako na mai courant ta yo boko na mbongo papa na ngai na bimi na tongo to ya mbongo na ngai décision papa na tous les familles to kabwana ya mbongo na ngoboko la ngata na pesa mbongo commerce c'est que de tous les deux familles to kabwana même la famille na ko kabwana to kabwana na chaîne télévision ko manga na chaîne télévision to ko sambusa ndeto ko da solution za ko sambusa solution na lobaka ba famille ba biba ko te solution malonga te to ko kata makamba papa na préféré kata émission to zonga na famille. OK, très bientôt kata émission. Mais non, na comportement na lobi ke amela masanga aza mbali mabe osoki para na famille. Parce que papa elo nyo mona ripa ya moi ça para makambo oyo lobi wana. Ninya mabe mona ripa ya moi sitayo. Bon mobali nyako ndi mafana na moi sitamulai mwana te eloko te. Yo kaka eloko ga eza ya moi. Na susi na nga mwana na infection nga nazo mona sona kotita kata nzoto na santi nyoka. Na lobi eloko ni ya mabe lisusu côté comportement makambo so mona ya mabe te. Na comportement avivaka na yebio mais mabe onga nazo lobla ko boteza te ba microbe na nzoto na ngai yango nazo mona ngo mabe na kondima makama ndengo na te. Olinga mama wapi? Bolinga na wapi? Tango mona ke mko aliboso. Bolinga na wapi? Ezaki wapi? Tokutana ki na nzela na luli mwasi. Olula ke ndenge nini? Kasi nangi mobala lulaka mwasi na moni na benye to bando solola na sengi kombo na du adresse bolingwe bandi. Bolingwe bandi. Ah oui. Mais tango linga ki un jour kanaki kebo kabwana. Eloko komito kabwana kasi pona makambo nga nazo mona ti. 7 ans 4 ans ya mobima na bimanga libanda te nazalaka naye nazomona so na koti na nzoto na biya babango basi na mona nyoka to swanga yi ba microbe na koloba te. Voilà, est-ce que même maman dans l'église pona makambo mona da musai na nzambe moko oyo ugena pe bo sambeli pe bo yo sambela tout d'abord. Oui, na sambelaka. Osambelaka. Est-ce que sunga ki mama suki ki eza peut-être bongo o même da maman na lo sambo. Soko bino makamba lo sambo alingi te ka koteka ye kaka mbongo. Kaka mbongo ko kende ko luka mbongo ko ye akelo sa akenda kate. Kaka mbongo. Mama yo boya lo sambo pourquoi? Papa so ina bimite na ndako to vivre te. Yango kenda no koteka. Yo na kenda na nga oteka so na bimite na ndako to vivre te. Yango pusa ke na ke ko luka. Mukwa so kenda ki prière ezai mokoni. Papa mikolele kebele. Anele kebele. Non yeba lisute. Anele kebele. OK. Sikoyo conseil nyoko pesa ya propos ya prière ndenge à attente. À disposer ta alors. Moi si doye mais quand peut ko yebisa. Azwatan asatu luka nzambe. Nzamba sa ele ya minena azwatan luka nzambe. Pesa ya rendez-vous ya mokoni mo ke prière. Prière surtout que mercredi ezala prière, dimanche ezala prière, yende asala ta azwatan otoko kenenga nae. Mama bokene mokoni yo moko promettre papa mokolo boke prière. Loko aza na posa na banda osambela a changer no comportement atika no vie ya omela masanga soki azongi na bomutu nde na koza capable ko tombola to kende prière na melanga masanga ko tombola masanga zo na komela ngai e bisanga to kozwa ta ko kondela nde na melanga masanga zo mela basina zo komela ngai na ngaku na kosala nini kondela te ko bongisa famille ezate mobala zo tous les temps na kwiti papa ta yo moko bongo siko na kosala nini nga makambo eleki mwasa malunga te na komela te. Voilà, merci beaucoup. Toyo uswana wate émission yo un couple une histoire et bongisaka. Ça veut dire que to kopesa bino toli bo kabonate. Papa, balobaka to bala na kapona le meilleur est pour le pire. Pire eza makam comme le na mwasi na yo, biso to ko kabola bino te. To yebi ke makamo mwasi na mona so eza ya solo to eza ya lukuta, yo ka oyebi nzamba za capable ko traiter mwasi pe ajupe lubiko. Hein mama? Mama yo po sambela o sengaka iloko mobile na lobaka mettre fois o so sela ngo prière te. Papa, eza na mutu monte na sena moyo yo, nzamba kela ya bota te. Soki na kokota na lo sambo si je na ngeza ke nzamba pesa nga posa motema na nga pona kokisa oyo aza na ngo posa. Eza te kaka azara kelinga na mokili, lobi na ngo na bota te. Naza pe na souci ya mwana. Nazo mona bata génération na nga nyoso si ba boti ka nga yo nazo tika. Naza na posa mwana. Souci na ngeza ke nzamba pesa nga mwana. Bon nana zawana ba acha biso prière ata papa Moïse ako kota s'il vous plaît boko tela ngaye so akoyi koya bo pesa ye micro papa Moïse aya s'il vous plaît c'est namoni papa Fabien azate bane c'est comme si akendaki moi prière na bande comme susu mais tozana invité mo kaza papa l'homme de Dieu prophète Moïse voilà kota s'il vous plaît papa Moïse Yaka Poussana, un couple, une histoire, tout ça, vous na yo papa.
Nayambio, bienvenue. Zoa Esika, papa. Toyambio na émission na biso ya mokolo lelo malgré to brisque eza ya yote. Tous un couple ami ba l'émission yo bit nango ezali un couple une histoire. Moi sina mobile ba na pas problème. Mais na lingi au sambela pona biso poto cette émission en tokomi na suka. Biso biso ma prière à suka émission pour to kabona en beauté. Donc baza couple. Na sambela pona to clôturer. Et to clôturer émission. Mais moment na zomo na bango ezana makamuza mazota lisanga. Bo clôturer bongo te. Bon, beaucoup sur l'angle prêté s'il vous plaît. Non, mais nga nazaki libanda na ozela pona to sala émission. Mais tango yo benyinga kokota kaka moment na zomo na papa na moni na maman, le Seigneur est en train de me parler beaucoup de choses. OK. Je ne sais pas ce qui beaucoup qui peut permettre au lieu monsieur si la boye. Non, je n'appelle sur 2 minutes comme ça. 2 minutes et ça mouké. 2 minutes papa s'il vous plaît. 2 minutes. 2 minutes et ça mouké parce que maman, s'il vous plaît. Maman Botayo. Azanvi. Azali. Nazomo nazana Kinshasa te. Azan intérieur. L'intérieur. Nazomo na tango salaki na âge à 12 ans. Eza osalaka pe l'intérieur. Eza na pokwa moko. Eza na cérémonie moko basala bino yo moko teme na famille na bino ozako nombre de 6. Eza bon. Na pembeni balé. Ozo se souvenir. Non, c'est souvenir. Et mukolo ya cérémonie wana je suis en train de voir dans mon esprit na mona ozana mai me na katikati ya mai na moni nyoka azobima ne balé. O tango moni nyoka wana bimile balo ganga osituko lungame mokauka. Eza bon. Est-ce que tu te souviens? Non, c'est souvenir. C'est le jour où l'esprit du serpent est kota na katino, c'est-à-dire babali sabino na famille na bino na banyoka. C'est pourquoi je suis en train de voir dans mon esprit. Yo na mobile bosali combien des années? Ça y 7 ans. Mais le mobile akufa kaloza makila makasi. Parce que nyoka waza katina ye c'était prévu à bomayo. Parce qu'avant bino bokutana na ye, je vois dans mon esprit akutana na mobali. Ya liboso parce que tango uti mboko banda kovanda na Pascal. Merci Jésus. Je suis en train de voir dans mon esprit na moment nazo mobali ya liboso alinga yo bosala ne 6 mois te akufa. Eza bongo papa. Et nyoka wana nda bomaka mobali wana. Et au moment où je suis en train de parler nyoka wana lité ko bomaka parce que soki kaka suit mon mobali, il faut mobali wana kufa. Et au moment où je suis en train de parler na kati na yo ozana ba semence ya nyoka wana. Seigneur. Papa Chic, ça c'est un problème sérieux. Il y a d'autres choses qui vont traiter en un conseil. Il faut bon même na bango na quatre églises. Parce qu'il y a de la spiritualité musu se combattre à mabala mais batu ba comprendre na kati. Lorsque vous aurez remarqué na mabala les ana makamusu ezo salama, comprenez directement que dans le monde spirituel les appels na ba makamo ezo sala. Mais la kufa kala. Kala. Mama fuka mabo. Tika mikodo na kichwa. Usana liboso. Tombola maboko nayo. Ya basayama. Kanga miso nayo. Luza rabashanda rabasaya. Seigneur, tango na kosimba ye, moto epela nzoto ne mobimba. Marabasaya manda yakaya. Luza ya machete. Fire! Au nom de Jésus. Toi esprit mauvais, libère son corps. Sors au nom de Jésus, libère son corps. Fire, bima. Fire, libère. Fire, bima. Fire, libère son corps. Fire, fire. Au nom de Jésus, libère son corps. Je libère le feu dans ton corps. Au nom puissant de Jésus, na libère fire. Na libère fire. Fire. Molimo nyoso nyoka. Ebima. Fire. 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 Nabi moto pe la zoto no mobimba. Je libère le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Okoyoka moto zoto mobimba. Molimo nyoso nyoka semence nyoso vanda na zoto no tina kati vagin. Fire. Fire. Moto pe la, epela. Fire. Au nom de Jésus. Fire. Na kombo na Yesu. Na néantir puissant Seigneur sur sorcellerie. Au nom de Jésus. Fire. Na kombo na Yesu. Kwa jina na Yesu Kristo de Nazareth. Papa Chic, simba ito tombole boy.
Simba, je suis en train de voir quelque chose. S'il vous plaît. Eli, s'il vous plaît, Yaka. S'il vous plaît. Je suis en train de voir quelque chose. S'il vous plaît, rapidement. Marabasaya. Luzaya bashete. Lezia masura bashaya. La masakata la basej. La zaya mashaya. Au nom de Jésus. Nyoka. Et bien la vagin. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Nyoka. Au nom puissant de Jésus. Na kombo mama ko kimate. Et bien la vagin na. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Na nientir puissant Seigneur soit nyoka. Bobe nango be bo filmer yango papa. Bo filmer yango. Kobanga te maman. Kobanga te. Au nom de Jésus. Na nientir yango. Au nom puissant de Jésus. Nyoka nyonso ya bondoke bimie na vagin. Na bi na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina na Yesu. Papa peut fukama na sambela pona yo. Au nom de Jésus. Nyoka ya bondoki. Il faut bien nango bien. Zamba makoki nyos. Venez nyos wa nyoka. Oye tikala na zoto ya papa oyo. Fire libere zoto na. Au nom de Jésus. Protégez caméra. Na kombo na Yesu. Venez nyos wa nyoka. Venez nyos wa serpent. Oye tikala na zoto na. Fire. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Na longoli vene wana. Au nom puissant de Jésus. Na longoli yango. Na déclaré kimia. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Papa, il y a des choses spirituelles. Nyoka oya umeli na nzoto na etelene mama na zolenga. Azolenga zo trembler. Zoape maman. Voilà, Total Sport et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Total Sport, s'il vous plaît.